Capage TV. Capage TV. Omanda to sanganya mama wa zinda sensi so awa omete pesa ngeza class ya kitoko awa tozolia na boy e koma kosona tanto tozonga oyo kataki musinanga kona yeni na jeo to salaka oya ko mama sike na pembeni otan bokoma kuna obotola makosi foje ça si tout na relais tali yo tali buno kalite okotoka est-ce que mabe malamu na ya bolingwa batu nda sali boye osangisa ba inkoni oyebi bango te biso nyonso tala biso nyonso ba inkoni to sanganya mais mutu soki mwana posani pembeni na ozando ndoki na bino batei ya biteya te ya obokabola ba famille na makamezanga mutu na makolo nyanya kasi asenga merci bano baza biso nyonso tosunga bango tokalisaka bango et puis ndenge nalobaki konzamboka bazosala ya bango biso mpe tosalaka parna biso toza na mpoka to epole mpe président Fachi tosengi merci. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te biso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te oka bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona kokosola bino oyo ezana mpona bakento surtout nazobeta sete botala arnama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure.
boss ya mboka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, aurait des yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabe biloko ebunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe nale. Et Salema na liloba. Bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango na lobi osala nyonso pona nga Yesu otebola nga afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na nga etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Tozoka Pasteur John, merci quand même pour votre courage à Rolanda Mama Warzeline Awa na Kintuka Beach. Torate ka poma ezaka kitoko kuna na plage même balasima. Mama oyana biso esusu. Biso le 25 na biso to ba quitter to kolia na bino. On va tout sous ba isola bino mais Mama Warzeline na lobi, il fallait ya na bino, a sepela na bino. Noël na bino est passé bien. Olia mo musuni mo pondu o mona mama o sepela bana moni bamsu bana ba je kuna ezo sa biso bien. Yango Mama Warzeline na baki arobenga Pasteur John pona a motiver bino. Donc mutu ya mukie azala raté na vie, mutu ya munene pe azala raté na vie et pas nzambe biso sotoza ndenge moko. Ola la libanda, ola na kati ya ndaku, ola la likolo ya nzete, nzambe pa na ebika kake bato ngana keli. Donc yango na lobi bo perdre espoir te konzamba za ya biso nyonso. Bon appétit tolia malamu pasta. Te kitoko en tout cas capable de sepeli. Baza ebele oza partout hein. OK, moni. Ta ba yima chombo bazongisa. Na sepeli makasi. Bandara. Baza chombo pela bazongisa. Bon appétit na no vato banda. Bongo te fami. Omande to sangani a mama Warzeline da sensi bisingiso a awa. Omete ke pesa ngeza classe. Ya kitoko. Toka bateya toka. Aussi occasion ya koya kolia to sakana to sepela ndenge fin de l'année to ko to komi. Le 25 et ko bando sala
presque na ba moyo so bien na micro so to ba ko bongisa poto sanga na biso nyonso ah to fani to le e salini e bomisi nani e longoli biso nini alors vie ça calme landanga bien dans la initiative ya maman Warzeline na sali na place ça la makamne misu 65 biso nyonso photo ya to sepela quand même fait nyonso ya yango ndeko nanga ana zo mona musika dunda malembe mama enza kitoko na lela biso surtout fort awo tozolia na boy e comme ko sona tant to zonga o kataki musinanga kona yeni na jeo to salaka oya ko mama sike na pembeni autant bo koma kuna obotola nakosi foje opa zolia tikalia malembe soko kokite zonga kuna biloke zebe ebele fête la fête le pasta les gens qu'on l'a fait la fête les gens ont été famille t'as n'est pas petit espace mai tout ça kana ndenge tolingi pour quand est capable de bandela OK zo bazate mutu to aza mutu vie et banarate nzambe da bombi via mu ya mutu de l'autre kutani awa ya moko challenge na ba chaque fois pananga et be barate tout eza meilleur o azota la zoba azate akosi ya azate passe et puis la nanga très bien tito kendawa tango koma palais raisonner automoni lelo oui hein était ayo selo yo moko makamusu to sala ka moto chango pembeni tala place ba mbibiso mutu musuku to place boya komi lelo te nakosi fan tozolia piscine wana ebale wana ndeko tumtaza soki na kote nini me ba memela ngo biso kwa sengote ko beta na maboko mukepe notre lobby toza na Kinchuka beach Nanzela Mai et puis fondation na biso eza un repas d'amour ya maman Warzeline Okoto maman sociale kwa sali ke toza et puis toza ebela on a bato ebela au moins ba différents digital oya beta rabia beta oya sukola ka so nini sokola oya zaka muta promenade promener oya ça si tout dans relais tali yo qualité buno qualité koto kotoka est-ce que ma belle pasteur vous êtes un professeur local ah mona kangwa ya fondation vraiment bon mais bon moni bino moko tant que zolo ba pe avec mes preuves tant que zolo ba wana be preuve moni bisoye yo ça bisonyo ça na famille to lati ba polo moko tala ba polo tala bisonyo on wala que Congo photo lingana boye boye sala ka Congo pas avancer capable Congo peut kende fo boye ka pas to ça salini nini oh wana niveau na ngate oh niveau na ngate niveau na ngate kusana ate yoka est-ce que niveau pour na vie vie nyoso yango ndenge toza muto kosunga Congo pe lobi mato eba azate c'est ça omoni jozo ben ability tala biso toza va très bien tala vraiment on est ensemble na moni sunu fondation un repas d'amour ya imoko Warzeline Okoto ato sanga to zana ba jo tapashula yeyo to zapena Malika Manya umela to zapela ba kozaye ama ba jimo et puis tande to fani to zana ba invité belé bando konyo to sanga ni awatala ba piscine na sima partout wapi to ko fêter Noël awa pero zaka mbara moko te to banda roya to comme ça mo penda dada to comme ça mo dada peut te exagérer ngo peut motiver maman Warzeline Okoto et puis repango na moni différent au sentir et l'embelli différent c'est vrai faut le mélange ça vraiment na sepeli na moni pasta initiative à boy ndongo lo doana c'est pas donner à tout le monde mais to moni maman a sali on le dit bien c'est boy oui pour na bata boy yoka ko ezarara na Congo makamba boy et mona na raté OK soko moni mutasale loka boy c'est que motema mala OK boboto na ye zate ke l'équipe ba ba tout na Congo mais malamu na ye bolingwa batu nda sali boye ko sangi sa ba inconnu yebi bango te biso nyonso tala biso nyonso ba inconnu to sanganya mais mutu soki mwana pousa ni pembeni na o zando
ndoki na bino batei ya biteya te o bokabolaka bafamille na makambo ezanga mutuna makolo nyanyanya bobenganaka te kaka koloba ndoki omoni nga ndoki silisa mpe ndoki yango bokokaka te obengi bango kuna oyebi eloko bakotika kando ozoloba oyebi eloko bautilize basalaka bongo mpona koevite kaka koevite bato kapashe makambo ya boye nde eza kolakisa ke nani aza na motema malamu ya kolinga bakongole nyonso donc nde momoni ndeko Warzeline ce qui fait alaxi alingi bakongole na motema moko ni flatterie ni quoi que ce soit bazalaki bilongi ya mawa omoni bafu olobi wana ezaka encadrement nayebisi yo encadrement kongo ebeba te biso bato kongo nde mitema mabe nazopena poleli vraiment nasepeli ya to toza na baresponsable mpe awa bango nyonso awa bagrand nageur mpe yeyo ayebi konage makasi te wabika mpo na journal lelo ya fete ezaka mwa kebakeba oyebi mokolo fete nde bamakambo mingi eyaka ya mamemana bajour ya pamapamba eza nango normal na fete yo oyebi bato mosusu baprofitaka na nsima fe ya fete nakosi ya yo oyebika fo ozaka mo ekenge maso edindaka na libongo tobateli nde bino mpo na protection mai oyo totie kosaka na mai c'est quoi est-ce que tosaka na mai etioli alors ya na ju tokoya mpo na mai bamakambo eza ebela awa totalaka à la portée ya biso nyonso donc vraiment nzambe asunga mama Warzeline bumela soki oza na mwa adire kopesa mpe ata mbote koyopesa mpe ka mbote événement oyo esali quand même bien merci na baoyo balandi biso mokolo ya lelo ezalaki un repas d'amour ya madame Warzeline Okoto en tout cas merci pour l'événement oyo aloba ata mwa elo mwa mokie et puis to clôturer voilà madame vraiment bien organisé fondation un repas d'amour madame Warzeline nyonso sasa na motema moboto makasi basali yango na bolingo nzambe bato kolakisa bango na kongo mpo basunga pays bango oyo vraiment un mot ya remerciement ndenge oyambi biso na sika tomoni biso so na bana nyonso vraiment merci na remercie d'avoir bino na ndenge boye otiela bana bazala l'aise basepeli na mateya oyo biso mpe tosepeli mponga mpe nazala fan na yo namona mpo na émission epa maman Kapache donc nasepeli makasi nasengi kaka merci bano bazala biso nyonso tosunga bango tokalisaka bango et puis ndenge nalobaki mokonzi ya mboka bazosala oyo ya bango biso mpe tosalaka part na biso tozala na mpoka toepoli mpe président Fachi tosengi merci po soki mpe eza te toyebi ke kuna baguerre eza et tout ça donc de temps en temps tozosala en sorte que moi tosala ata que tout va bien malgré qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas là-bas tozokanisa bata est mpe tozala bango mais oyo awa biso mpe tokoki kosepelisa bao baza na bolingo na biso ekende kuna ezala mpe awa bapinga na biso mpe bavunda bien kuna toza de cœur na bango malgré tozolia toyebi ke mboka eza na mwa mbilinga voilà tosepeli makasi merci na opportunité merci à Dieu aussi de nous avoir permis de passer ce bon moment ensemble et bobo sana bango te biso pe tozana muke tozomekaka mais on a besoin de vous aussi il faut vraiment aider on vous aime très fort et puis bonne année à tout le monde et de joyeux Noël à merci à tout le monde qui nous ont aidés aussi ok merci Kapache TV. Kapache TV.